bonsoir na balandi nyonso ya journal de papa national. Tous les sousne sengo ya na banda ko na bino na mokola lelo pona ko informer bino na maye masali ko leka na République démocratique du Congo mboka bakoko batikele biso po ete journal à papa national ezali journal na yo journal nanga journal na biso nyonso oye pa wapi tozali kozwa basango ya République démocratique du Congo. Toko kende na République démocratique du Congo ndenge kaka boyebi ça fait plus de 2 semaines que consultation ezali ko continuer kasi mokola lobby na lelo mardi ezali ki bon mokola ko paiement pour na président de la République ye azongisaki lelo ba journaliste nyo sonandaku bazonga po ete urgence makamususu ya état ezalaki ne yango ba reporter yango pona mokolo mwa lobby nde lobby tokoyeba nini ezali koleka kuna na République démocratique du Congo po ete République démocratique du Congo ezali kaka mboka la biso malgré ba surprise nango malgré makambo nango ndenge tambolaka na modèle kaka mais kasi tolinga kayango kaka po ete ezali mboka bakoko batikela biso epai wapi bakunda mitolu na biso to mesana nango po ete ezali mboka la biso to lela yango fort tokotika la kaka na président de la République epai wapi son excellence Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi ye a sollicité bongo appui ya Angola sur le plan diplomatique et politique pour boyebete mboka na biso tozali ko traverser crise moko post-électorale yango memi biso kino na ba consultation oyo lelo kasi jusque la consultation oyo nanu tomoni résultat na yango te po ete ndenge ezali ko kendele ezali ko kenda modèle kaka na modèle mboka na biso zekete eyemba nango ya Josa Nyoka Longo na Zaiko Langa Kolomboka bongo kuna président de la République ya sengi pe lisusu renforcement ya capacité ya défense et sécurité pour na ba congolais nyonso pour te ba congolais nyonso bazala bien sécurisé ye asengi vraiment appui ya Angola nini ezali koleka toyebi nante kasi kaka na kata plateau na biso tokozonga pona kopesa bino ba information de toutes les façons nyonso wana ezali na cadre kaka ya coopération entre les deux voisins. Sango na biso ya mibale ezali bongo libération ya Mama Tchala mwana notre artiste Mamo national boyebete lobby azoki mo sinzo bakangaki ye na ANR agence nationale de renseignement bango bakangaki ye pona nzembo na ye oya salaki ingratitude nzembo wana ye azali artiste ayembaki mekasi elekeli na réseaux sociaux bato ba comprendre on na ndenge bakokoya kozela yango bato basali ba analyse na ndenge na bango bongo Mama Tchala mwana azoki lumbe ya agence nationale de renseignement alalaki na boloko na modèle kaka makambo boye nde tozali ko dénoncer parce que yango tozali ko boya bandakala ko kanga ba artiste so artiste sali œuvre na ye atangi kombo motute sikoyo bozali ko kangela pour quelle raison afingi pe kuna te alobi eloko moko te ye ayembi nzembo ebimi bo censurer yango ye moko kutu na interview na ye alobi ye atikali ko bimisa nzembo wana te ezali fuite et kimi et pas ba technicien bolanda ye moko ndenga zali koloba. On vous reproche de quoi? Merci pour la question, papa. D'abord, nous avons fait ça. Mbote na bande ko na nyonso. Bande ko nyonso ya Congo na pesa ba mbote. Mbote surtout na bawo nyonso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo. Kweza ati vraiment concerné na ngai te mais yeko la tande ngai. Ye bawo yo penza ba monaki ke peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki ba lobby que au sali nini? Problème ni ba kangeli. Na sali album na ngai depuis longtemps na bunda ibika ni to travailler ka to sali album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo sila. Na sali album na ngai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai et puis nako imisa nani papa solution banzembo ezo bi malé mezo kende ndenge wana mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te
na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais zalaki na no mixer na noté ce que ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango bakie ko balancer on we lelo ikomika likambo kaka boy il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boy ata lutu quoi il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzemba balancer kuna exactement na image te dans sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et ben nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo wana nzembo etanazo ba trahison bao ba trahisangai j'ai beaucoup fait ezala ba camarade ezala ba oto sala na bango misala ezala ba ona lança ti lelo oyo boye na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo mais ezali problème weza ko choquer ba ba kimanga et tout ça. On vous reproche de quoi? Merci pour la question papa. D'abord nazaro pesa mbote na bandeko na nyoso andeko nyoso ya komona pesa ba mbote surtout na bawo nyoso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo weza ki vraiment concerné na ngai te mais e kolata ndengai et bawo yo penza ba monaki ke peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi que au sali nini problème ni bakangeli na sali album nangai depuis longtemps na bunda ibika ni to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala type album na yo sila na sali album nangai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai et puis nako imisa nani et papa solution et banzembo ezobi malé mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te ce que ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango bakie ko balancer on we lelo ikomika likambo kaka boy il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka muke kaka boy ata lutu quoi il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzemba balancer kuna exactement na image te dans sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps. Et bien nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo wana nzembo etanazo ba trahison bao ba trahisangai j'ai beaucoup fait ezala ba camarade ezala ba oto sala na bango misala ezala ba ona lança ti lelo oyo boye na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo mais ezali problème weza ko choquer ba kimanga et tout ça. Bomoni Mamad Chalamwana, les mamans national, les mamans international, yewa bini sarabiso mutuashi, yewa bini sarabiso na malu, azali en liberté, peut-être que c'est na bakonzamboka, botika Mama Chalamwana, azala na kimia, botika ba artiste nyonso, ba sala musala na bango, ba loba o ezala kati na bango, à travers ba œuvre na bango, bokoki ko kanga bango te, parce que tozali na pays à liberté, tozali na pays à droit, boye ba ko respecter pe ba droit ya ba artiste. Toko kene na ngambo beni et pas wapi découverte moko macabre et après de 30 corps ya ba civil ba bomi pe bato ba bomi bango ezali banani ezali ADF Nalu groupe ba rebelle oyo bino so boyebi ba za na kata République démocratique du Congo ezali ba étranger ba zali wana ba zali ko sala massacre ba zali ko boma alors que armée na biso et c'est là quelques mois balobaki bango ba gagnaki bato wana ba bengani bango mais bato wana ba zali ko continuer ko sala ba crime minene na République démocratique du Congo tolo bate yango mboka na biso sécurité ba congolais est-ce que tala kapenza ba konza boka po nyonso ezali ko salama na Congo na modèle kaka.
ADF Nalou bazoko salaba massacre et belé dans la République démocratique du Congo. Biso tozali na armée monene, tozali na équipement, ndenge ni zo sala ke til lelo tokoka ko gagner bato wana te, neni bakoka ko kanga bango te, neni bakoka ko déloger bango te, babima libana ya mboka parce que bazali ko sala insécurité ko boma ba papa na biso, ba mama na biso, ba yaya na biso, ba leki na biso, bana na biso, ba koko na biso, vraiment to sengi na ba konza mboka sécurité ezala nani numéro 1 pour apparemment bosani makamno sa mboka bino so miso ezali na consultation mais na est bandeko na biso bazali ko kufa totalement pote ba o bazali kuna ezali bandeko na biso makamwa Congo mankaka diaka toko kene na ngambo ya Tanganyika na mbalevité le kana debisek bino que il y avait un officier à Bomaki, 2 militaires par Bomaki, maman moko na balle perdue. À Bomaki baninga naye pona makamambongo bongo ya kimaki 2 jours après armée et kanga kié pe ba mema kié na prison. Mais lobi le kamako kamwa na se ambula to yebite soki nine lekaki militaire wana na nukutu ba sambisiete ya se suicider. A midi miki na kata prison. Likabako kamwa na Congo ba prison na biso et zalina na possibilité que muto mi diembi kati lelo tolo bate nyonso na Congo ezali ko sala na modèle kaka tozali ko senga na bakonzi ba sala enquête malamu comment c'est boyebi que muto wana azali suicidaire azali un criminel abomaki bato au lieu de protéger bo tiki azala na ba condition moko oyo ko pesa ye occasion ya kumilongola na bomo siko ya kufi boko sambisa yi nani boko sambise bembe raison oyo ya bomelaki bato et yebanite parce que bo sambisi ete bango nyos tu bakei e bongo ba famille ya bato ba bungisi bandeko na bango e kosuka wapi mbala sima makamwa boite bana ko éviter yango pour que justice et salaka musala na yango pe sécurité et protéger même ba prisonnier bazali pe na droit ya ko vivre même ba prisonnier bazali pe na ba droit na bango pona kosukisa tokosukisa bongo na basango ya sport webete lelo ezalaki bongo match ya RDC na Angola kuna na Luanda et pa wapi match betamaki na cadre éliminatoire ya CAN 2021 bongo la République démocratique du Congo ye alakisi ete azali kaka makasi Nkoyi Mobali a telemi pe to gagner Angola na kati ya Angola na Luanda na 1-0 topé na mongete moko na libungu tulu balobi bi marqué à l'extérieur compte double makabo Congo ezalaka nango kaka na esengo esalaka biso yeke bongo tambo bione kotaki pe na suka ya match ba joueur na entraîneur yo kandinga bazale ko bina na modèle kaka ezalaki esengo mingi botikala malamu nzambe na lola ayebana kopambola bino soki ezali mbala na liboso kobosana te abonne-toi na chaîne na biso Pef Bonheur TV pe na deuxième chaîne na biso Papa National TV et pai wapi tozali ko diffuser journal na biso le journal de Papa National journal à Bana Congo botikala malamu.